mare, ok pale jambo. Ok pale jambo mare, ok pale jambo male dide, anu se kaolo makude. Ok pale jambo mare. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en moko, live together. Live together original. Ya la danoise. Yewana liboso na bino. Bande konangai. Solitude et Sili. Boya ebele. Tozali na site de rencontre. Oyezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, tili kolo bande konanga, soko se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa, o luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, go contacter la danoise. Bonjour, coucou, na onyo sobalingaka la danoise. Des gros bisous à vous, bambote, boboto, bondeko, bisika bizui bino nzambalola ebako pambola bino makasi bande konanga. Onyo sako kamungongo nanga apambo ama na kombo na Yesu bande konangai. Vraiment toye na yena lombango to solola. Basolola kaka esalaka bien to pesi ba yenge na bande konepso ya bundu dia Congo na église ya PV ya longo boboto bondeko na ba o église ya catholique toke na lombango to bosana kate ba oyo bandeko ya papa bandeko ya bana ya papa na biso to pesi bango ba shalom ba re shalom et puis to pesi bango vraiment lisusu ba oya ba musulman ba salam alaikum et ça la bien makasi tango na pesa bino ba salutation wana vraiment bande konanga wana c'est sous les baobab et pas mama leki na bino moi ko poiti moi ko po café ezalaka kitoko makasi bande konanga elekaka tokos na c'est sous les baobab ba chef coutumier na biso lungwila na bino eza wana bande konanga abonnez-vous vraiment likez vidéo avant aussi lisako yoka déjà banda ko like vidéo ceux qui aussi ces vidéo moniki osepelite olongoli like na yo mais banda na ko like vidéo et ça la kitoko makasi vraiment toye bande ko bota liboso na bino wana ezali Matu Samuel aya to pesa félicitations ou bien to bangela ndeko mwasi ou bien ezanini bande ko nanga oyo Matu Samuel azobala ekoza la 5e. Ce qui 4e était sa 5e femme, Matu Samuel azobala. Beaucoup le ba ezama beta, ce qui ezo simbate asalanine. Bande konanga eza bongote. Ndeko mobali obozo mona komo Matu Samuel. Toyebite lokonya asalaka na mokili. Toyebite kisi nini asimbaka. Toyebite nzambe nini oya sambelaka. Ndeko Samuel, Matu Samuel, mwasi na ya liboso. Abelaka maladi ya liboma. Kobela beli maladi ya liboma, abotaka na epe bana, abeli maladi ya liboma. Matu Samuel azongisie na mboka bakende kosalisa ye. Mwasi wana akota na fulu, kokende na fulu, kolokota biloko na fulu, liwa emema endengwana, epa ya kufela, biso na bino toyebite abunga kaka boye, liboma akufi na fulu. Kolongwana Matu Samuel aye kobala liso mwasi mosusu. Ndeko mwasi wana pe bomona kai boyeba ka ndeko mwasi azalaka mwindu boye ndeko mwasi wana pe akufa. Matu Samuel aye kobala mwasi mosusu. Mwasi wana pe akufi. Ndeko Samuel aye kobala mama Kati oyo. Mama Kati mwasi obino nyoso bolingaka mwasi aningisa internet pona tanga bali mama Kati ekomaki siko tango Android. Et comme tango internet, et comme tango internet et pesa kelengi nango, et comme tango ba YouTuber, et comme tango ba koko YouTube. Sorry bande konanga. Et comme tango ba koko YouTube, ba mama YouTube, ba lambi lisolo. Sorry. Ba lambi lisolo toyebaki mwasi wana. Nandenge pe asona mama Katia komi munene. Oh maladi ya nzoko, maladi ya mami wata.
mama Kati amona bakisi mama Kati abimisi secret aye kokufa lelo ndeko Mathieu Samuel avandi 1 année 2 ans aye kolakisa biso longa mwasi mususu lelo abali. Wow, félicitations. Vraiment nazoye bate bandeko basi kotula oh nini. Kotula bien eza nini ndeko mwasi. Donc bato nyonso basi wana nyonso tu baleki na ndako Mathieu Samuel kufi. Yo lekaki ba oleki bango na bondi na bonzambe. Oleki bango pena na kokota ba jeûne prière. Comment ko linga libalo kotika bo bandi de ba jeûne prière pour nous ko banga ke mobali akufela basi. Bandeko bolimbisi makasi bandeko nanga kosu malili nakati ya poto ezaka na bilengi nango poto bilengi nango mais eza pe na makambo nango bandeko bandeko bolanda boyeme vidéo bo partager ndeko mwasi oyo alobi non basi nyonso na balekaka pa Mathieu Samuel bango bayebaka losambo te ngai nde nayebi losambo mama yango bomoni ndeko mwasi soki pe kotula soki pe kaka bolingo soki pe ya mbalo oyo penza eza sirene ye moko abaluki mutu nde Mathieu Samuel abali ye tozoyeba te parce que na modelo Mathieu Samuel akomela bandeko na ngai na modeli oyo basi balandani bandeko oyo na mobali atakufeli mwasi numéro 1 déjà 1 ya pamba bandeko na ngai numéro 2 azobanga ozolala yango ozokanga miso oyo ozofungola miso ozoba naza ya bomoi ou bien naza ya kokufa surtout so okei na libala oyo okuti ke balobi o mwasi akufaki na pongi mama mobali ayebiso kaka o mwasi na ngai liboso alalaka lamuka te. Est-ce que yo penza na libala bongo kolala penza pongi penza makale penza olali penza tina tongo tende konango okokata o bandola lo bando kata pongi e bongo siko mobali akufeli basi misatu mobimba soki mine mama oyeno penzo mikoti si na yo bande côté balobi vaut mieux être seul que mal accompagné kozala mwasi Mathieu Samuel eza kwanga na makaya bute eza kwanga na makaya bute soit balakele bilakele mabe na mokili ki abando kufela mwasi ale yupo yo koti na yo mama biso to souhaiter ka bonne chance ebela oloba to oloba noni ba pexaka muto yo na akoti te soki toyeba ita ke bakangele lopango tongata ba mama oyoka kate est-ce que yo pendo zanga na kisasa est-ce que yo pendo landaka YouTube mama toinga to ba mama oyoka kate mama bima na malembe mutu wana za mutu te kokende ko chalisu na kati ndako ya Mathieu Samuel te oyoka kate okende kuta bana kuna ba orphelin baza kuna pa Mathieu Samuel yaya bomilingaka pe ko mama olati na yo pe obandi pe ko signer osimbi pe micro bande konanga yaya bomilingaka eza nini pasika ya Afrique ou bien ndako na Mathieu Samuel wana o bazo tongana ba edake pa mama Olive baksa mwanda ndambo esila yango ndo zolanda yaya o kabola ngo kutuna ba orphelin 50 tokei siko na côté ya ndeko Mathieu Samuel toyebi ke Mathieu Samuel eza pasi nde toyokaka ke basi mibali akovanda ye moko te fo azalaka na mwasi me Mathieu Samuel luke longi nzambe na bosolo buaka penza bakisi oza nango papa pardon eza malamu te mbala boni ba obengo semeki mbala boni bakobenga yo vef mbala boni Mathieu Samuel okokanga lupangu okobala mbala boni atakutu nzamba lobike après libalo komi célibataire okobala ndengo lingi donc mbala boni okoba kobenga mampa bokilo semeki mbala boni okokena ba famille ya bato ke ko se présenter mbala boni papa en tout cas limbisa biso mbalo ezala mbala suka yonde mutu okufa avant mwasio to senga nzambe abatela biso tozana longue vie to mona ndenge Mathieu Samuel kokufa mwasio atikali vive
mais soki mwasi oyo akei même ici Matou Samuel okomi na 90 ans mwasi oyo akomi na 75 ans eke akufi liboso na yo Matou Samuel tokobeta yo tokobeta yo prière no eza kaka nzambe mwasi oyo nabali akufa te nga nakufa liboso na ye tolembi yo kokufela basi epuis mbalo soki mwasi oyo akufi mama Olive ede ye te komemele bantaba te basoso eloko te tika eka bongo cotisation pe kozala te okokunda mwasi na oyo moko parce que olekisi ata baliaka basi ya bato ata basakanaka na basi ya bato okomisa basi bantaba o basoso o banini Matou Samuel yo pe mwasi Matou Samuel pe miziki na ye esimbaka esu te oye pe tata yo pe oye komitika na ofele baninga bazoka ta mwa gloire wana atake Matou Samuel musicien to yoka banzembo na eta fungola banzembo moka zaki na même balo banzembo Matou Samuel eyoka na sute akomaka soka fukami bandika kolela na kolela yango yo lelani Matou Samuel olela kanini okoka ko se détacher na diabulu te yango lela bana nzambe toko lela ta likambo ekoya choc ekoya passe ekoya mais olukaka solution ndeni nzamba kotinda ka mutu mobo na période wana sungi na moi 50 200 moi 300 pouf olobi nzambe pardon merci olamuki mo muke biso bana nzambe totambola bon oya yo soki tabomoni Matou Samuel akoti mikolo kaka kolela olela ka nini pono koyamba Jésus Christ pasi ni bomonaka oyo yo kokufela yo basi ezali penza en tout cas anormal ou bien soit aux acide na kati ya nzoto na o transitango na ba rapport na mwasi otindela bango ba acide na kati ya nzoto oyo pesa bango ba malade kende kotalisa santé ya bizoka na zui mobile mobile yo mibali musu bazana na ba acide na kati ya nzoto. Attention, en tout cas, bon attendez, salut. Nazane bela kolobate pour na Matou Samuel. Na conseiller bino bande konanga. Soko moni mobile ya koufeli mwasi. Première okokondima. Mais o koufeli 2 basi. 3. Oya ye 4 basi. Mama oye komikoti sa te. Foza lozana ozana ebite. Ozandoki. Ozanani. Donc yo bio kanti yondo sambelaka mokili do mobimba yonde okufa okolekane te tu biso so kufa mais na modèle wana te ya Matou Samuel de basi bazo chola te et comme le kwa ba chola na mai nga na kota te ata Matou Samuel ngondeni na kokota na place a bongo te bande ko je vomi na tika la ngamoko parce que na bandaka ko banga na kolela na lamuki na bi et puis tant na otala ka bana ngo soki 4 boy ba mama différentes ba mama bango so ba kufa te bozwanga te Matou Samuel 7 fois-ci 8 fois-ci 9 fois-ci batela ndeko mwasi oyo soki akufika kama tokotumbo na pine tokotumba yo na pine tokoma bakulu na obosa na biso okobosa na ketolinga banzembo na otokokunda yo na tokotumbo na pine et puis mama di mama ko aider te makamba ko aider zebele eza to liaka basi na mama di mama yaka na ba carton ya madesu ba sac ya pondu na never to boyango na kombo na Yesu. OK, mais to pesi félicitations to pesi bino bonne chance bo umela bo bota bana Matou Samuel okobota lisusu papa Matou Samuel nazo okobota lisusu bino mibali mabote sila ate mama okobota na Matou Samuel akosala ba refele combien na mokili mama raisonner soko bota no déjà avant bokola ka bana Matou Samuel na bana no bosangisa mais soko bota te suka no kata na mibale mama bien moko ebele te okotika bango suna kati ndaku wana nanya obokola bango bon attendez salut na tiki bino bandeko nanga vraiment beau s'abonner na site na ngai beau partager mes missions et osala bien et puis beau liker et puis oazana na souci moko quelconque en tout cas ne ko déranger te bingala danoise to solo la kaka to pesa na ka ba mayele
En tout cas, bozala bien. Mon numéro 0044 74 59 62 52 17. Et ozala bien makasi. Na sepeli koyoka bino nzamba lola pambola bino azana bino. Bye bye bisous.